Mbote bana kimpese, mbote bana lukala, mbote na territoire mbimba ya songololo balandi nyonso ya magazine Quelle Boule. Lelo toyeli susu kopesa bino basango oyo bomesana kolanda na magazine Quelle Boule epesa mepa ya bino ndeko Abigail Kiakumba. Bakumbi mituka boye bakape kokumba mituka na bino po makambo ya boye za kitoko te. Commentaire pa ya Valérie Michel. Magazine Quelle Boule, le système a tout sauté là, tout ça jumelé. Caméra na biso ça la toujours pointe yango na lobaka. Toujours ba numéro za na se wana bobenga ka biso po événement so ke salmi to so ka terre la semaine na TV po. Matalité mabe to za la nango et si là. Mokolo ya lobby dimanche presse na biso de route nationale numéro 1 et tomboka na nenga deka. To sali bongo mokolo ya dimanche le 28 ninga boso mona to sali bongo ya 16h. Ngana yo ndeko to yebite ba chauffeur ba za ko rendre biso ba mauvais service. Surtout ba chauffeur qui me pèse to so ko pa na bino te. Bo komi na ba mauvais stationnement telema ya mabe et puis soki bo lauki na ba vitesse okalisa mutu bazolanda yeba yango même molimo ya batu eza kitoko te bino moko botala camion oyo soki esilaki frein soki pe nini ngana bino to ebite heureusement que lumre na pompe te esilaki soki pe frein soki pe nini na ebite yango wana vitesse ekeko kota na maison ya batu chance que heureusement que mutu azaki na katite sinon tinga to yoka milelo et lokoti mutu ya moto heureusement mutu ya moto akufiti azuka ka choc te pas blessé très grave et keiko kota na maison oyo bozomona tui bou camion ninga bozomona e banzani atabino moko matricule nango yango yo ndenge bosoma matricule nango yango yo papa chauffeur tout la musique zazayi akima kipo amonika likamboze yangate nako fona suwa bate point akimi ndenge bosoma na mange camion e panzani na ndenge dega maison ya batu esika batekaka bino moko botala et panzani na ndenge ya dega population ezalaki wana ba communiquer na communication oyo biso tozalaki na kati ya maison tosutuki mutuka oyo uti kote ya papi kuna na mbangu ekoti na kati ya maison na biso chance que amateli biso tu soki amatelaki biso esandi moko te esalami esandi moko te esalami araye kaka te bana moto bazalaki na nzela bazwi shok me bamei bango deja na hôpital bandeko na biso ba roulage ndenge général kasonga tosala na kin kala mingi pete awa ezoya po bino bolinga mbota likasu me musala bosala ngo bien te muta bata kokoya ne boyo kanga ye me ba chauffeur boye bazo mériter bakende esika mulai ba matsa bango avion bakende kanyama kasese po bisika na bango anangi pese ezati bazo konyoko la population bazo tembusa mutu na bango bien te yaris one bozo mona panzani chauffeur coin et puis mutu oya lokote ki na moto asa tellement blessé grave akende ki na ime esuka ki mabe makasi biso na magazine Quelle Boule ya mabe tokoloba pe ya malamu tokobeta maboko keyo Mokolo ya dimanche le 28 mars na ngonga ya 11h kuna na ngambo ya dépôt Lipasa accident moko ya somo esalamaki wana ketch moko pe na moto moko batutanaki pe client oyo azalaki likolo ya moto asili kozwa likama. Commentaire. En tout cas ndeko soki ozalaka sensible kotala bilili oyo te po ekoya kopesa yo noze po ya kosanza pamba. Magazine Quelle Boule eza kaka wana pona kopesa bino basango na bokebi nyonso. Toza kaka wana na mboka na biso ya Kimpese na route nationale na mokolo ya dimanche le 28 mars na ngonga ya 11h kuna na ngambo ya dépôt ya Lipasa accident moko ya somo esalamaki wana kechi moko na moto moko basili kotutana pe client oyo azalaki likolo ya moto azwaki likama epesaki pasi mingi kotala lolenge mama na biso abukanaki lokolo pasi pe somo ya kotala ba événement ya boye bandeko botala lolenge événement ngo elekelaki. Vraiment baimboka pe bamonaki événement yango bazangaki pe koloba te liboso ya micro ya Quelle Boule. Chauffeur
Ngana okana misula ngakechuana adepasser na niveau possible. Ah oui, wana ezalaki bilili ya accident oyo euti kosalema kuna na ngambo ya depo ya Lipasa. Bino pe batata chauffeur bodimie ba vitesse po boyebaka pe bomemaka bato na mituka na bino bomemaka banyama te. Bozwa pe ba motoker lokola ba jouer na bino te po tala sikoyo lelo mama na biso oti kobungisa bomoi na ye kaka pona ba vitesse ya bino batata chauffeur na ba mbrema na bino bosalaka na banzela. Ah na magazine quel boule mbonde kobeta toujours. Ngana misula ngai. Ngana la mi chauffeur ya pe na kami chauffeur na talo boka petit. Soit le boko. Comme on dimanche le 28 mars, l'église catholique va célébrer Ramon de jeunes et territoire à Songololo. Commentaire pas Mbiaka. Magazine quel boule le système à tous hôtels là tous jumelés point sur point tu te tenter tout ça toujours wana to fina toujours en singeli. Denge tozo mona ba image tozo ami une église catholique to pe na paroisse Sainte Marie qui me pèse paroisse oyo to bi très bien ba koko na biso ba tikela biso yango ezalaka toujours wana na pointe ninge sengeli lobby ezalaki bongo mokolo le 28 dimanche oyo le nga participer idéologie ninge bozo mona ba ngonyo so bazalaki na système ya rouge blanc oyo to bi très bien et l'axara bongo dimanche de Rameaux oyo wapi to bi bongo mokonzi Yesu Christo ayebanga no kota na Yerusalem ba tendela ki maputa pe amateki likolo ya cheval ninge moko pe na église catholique oyo ezalaki lobby qui toko milele miampembe mandala momoko ezalaki na ninge participer idéologie ndenge bozo na image ba sœur to pe ba ma sœur religieux bazalaki wana toujours na participer na messe ba fidèle nyonso église catholique pe bazalaki wana nozo mona plein ezalaki kuna elekaki kitoko na ndenge sengali pe bana classe bazalaki wana ezalaki kitoko ne bozo mona bazaki na grotte bagani ko sambela elekaki na ndenge participer idéologie les révérend père Hubert pe père Emmanuel bango ne ba célébrer ki messe ya mokolo lobby ezalaki kitoko chorale pe na pointe ezalaki wana chorale ini bango ne so basangana ki po bakumisa mokolo nzambe milele miampembe mandala momoko to suka ki wana te biso wana to zwa ki bongo transport ne bozo mona l'encrisé oyo ezali bongo l'encrisé ya pastoral ya basango et même ki biso toujours na mboka ya Kikaba musika penza na awako to kenaki na village Kikaba esika wapi les révérends père Blaise Makese Matondo o bozo na dimanche l'homme de Bimangu oyo wapi kenaki ko sukisa na mboka mbiu la semaine passée yeyo yewana kenaki ko célébrer messe na mboka ya Kikaba et il ekaki na ndenge participer idéologie toujours na système ya bileli mia pembe mandala momoko batu plein yewana bozo mona azali ko bénir mandala la si la qui tango to silisaki biso wana to kenengi na procession ti na église wo ningi bozo mona yemo ko père azali ko pepula ele kana ningi participer idéologie tolanda évangile père ateki biso et édifier biso po magazine quel boule point tengola ngeye mono ivana to baki la lufu fuluzu Bukina ve Yesu wakiyekola na te kuna lufua ye lufua la kuluzu betompe tufanye ko kiyekola zambi kiandi wasisa kyo mukuza baka niti ya beto bantu ye wakiyekola wakikutia nkulu lufua la kuluzu la kala lufua la babandi lufua la basassin kansi lutale mwana nzambe nduwa tamla kutufuluza tambu di lufua la kuluzu et sur qui wana te toujours la pointe bande kona biso lokola mukasa papini pe mulumba medi bazala ki wana et loko comme c'est biso nzoka to yebaka te frère gentil kabo ya groupe sawa yepe azalaka bongo mondimi catholique to yebi yango te mais biso le magazine quel boule to ko découvrir yango nege osomona zo beta piano ele na ninge participer idéologie kuna na mboka Kikaba mais ya mutuya nzela eza impraticable nege osomona na ba dimanche nzela et pola et kufa madofolo batata député bosunga biso po nzela oyo na biki eza musana bino te mais biso to senga pa na bino po bino moko bo misani se biso to senga bino soki to sengi bino te mususu nani bo bino moko botala nzela oyo enyokoli biso na ndenge ya dekanzele pola ndenge bozomona baza ko timola chance car eza l'encrisé pour ce grand car mais si to lundu moko ki soki kuna na lobwa ko wo ndenge bozomona l'encrisé patinage ba sac ya fufu ba madesu safu ba manga biloko belé bimaka na nzela wana ebima na ndenge sengeli poto bimesalaki na problème to komaki na serré pour poto bima po nzela ya mabe tolanda moko ba fidèle l'église catholique ye asepelaki na ndenge eyinga mandala leke na ndenge participer idéologie lelo ezali mokolo yenga oya mandala la
oto fetaka messe na biso ya bokoti ya Jésus Christ na kati ya Yerusalem. Na yango ba Kristo nyonso toyeba ete tozali ba Kristo toyeba kobongola mitema biso po ete toyeba pe kokufa na Yesu Kristo elongo pe kosekwa na ye elongo. Na yango na kosenga na biso nyonso oyo ezali mokolo ya dimanche tozali kofete yango nasengi na ba Kristo nyonso tozala na koyingela pe kobatela mitema wa biso po ete tozala bana ya bosolo na bomoina. Merci l'église catholique pour caméra na biso quel boule boyamba qui on nenge participer idéologie na nenge na pointe possession pe les gars qui bien et bandaki na lamba tin église catholique Sainte Marie toto belibino moka koswa et puis na soka tokanga toujours keyo accident moko ya munene uti kosalema kuna na bifurcation ya Luozi. Inspecteur moko asili kozongisa molimo epai ya Tata Nzambe. Commentaire epai ya Valérie Michel. Magazine Kelbol toujours la pointe nenge bosopa na image oyo bazoki mamambango oyo et ça ba supporter théo peut-être match va gagner non et loko uti kosalema ngana yo ndeko eza makambo soni pe bosoto bominon kele inspecteur papi o boso mona ba memina ki kalungu to pe na ki yungulu oyo to regretter awuti kotika biso po makambo sameki lobi ngana yo esali biso tellement passé inspecteur papi awuta ki na village ya sali bongo inspecteur EPST boyebi bande ko na biso école o ba ke no rendre service bande ko na biso ya mboka kotika mo ba créer ba kaye ba biki na bande ko na biso ya mboka po batangi sana ninge sengeli ye awuti bongo mission de service na ye asalaki na moto ya DT asali kozonga a commission na bifurcation Luozi l'encriser moko mususu ce qui peut faire ainsi là qui ce qui peut ndenga selon ba eko ndenge to sali ba interview ba yebisi biso ke chauffeur alangwa bilangwa langwate malangwa bolingo apesi volant et pas ya mwasi na ye ndenge aza kokumba kumna soki pe vitesse mwasi soki ndenge nini bolingo lekeye makasi inspecteur papa za ko bima na bifurcation Luozi kote oyo pe l'encriser uti na nzela Luozi ko bima mbala moko na nzoto inspecteur papi wow inspecteur papi a bukani pe sur place a koufi sur place ndenge bozo mona et pesi population kanda ba ke kotika e bima na morgue bangwana ndenge ba memi inspecteur papi et c'est biso passi pour azana bana pena mwasi et sali bien te ba toi we wa pe bazala ko na pointe ne bozo mona ba siliki ba chauffeur mikolo ba lilu ki baza toujours compter ba botel inspecteur papi nzoto na e ke kaka boy ki kalongo bo moni ba memeli wana porte bagage ya l'encriser ne ba memeli inspecteur papi ba ke kotika ye na maboko banana bifurcation Luozi ti na morgue wo sika wa pinzoto inspecteur papi bute ko kota na morgue et les gars qui toko makasa ninge participer idéologie po ba jeune ba siliki ba fâché pourquoi comme ça ninge maman oya pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Hein? Et sali mabe makasi papa bato awuti ne mission de service asa kozonga na ndako na ye et camion matériel sur place akufi toyoka bande ko na biso ninga ba communiquer na communication oyo camion uti kuna litole zoya chauffeur fala peta fala ma kuma kana ka peta mwasi ale mwasi akuma kana ndio uti bona balanga zana moto ayo tout est si pesa dai ata vous-même qui to côté bande ko na biso chauffeur comme ma batu faut ko yeba ningo sukumba batu o memi limo batu o switch volant au PC point ya mwasi na yo c'est le ba oui dire et ça qui to ko ata mukete tala siko yo boye papa ya batu atika ki mwasi na ki to ko na ndako azozonga ebembe ata mukete et sali bien ba jeune ba sidika kini bozo mona bazoki mambango wana ezalaki te par rapport ya crocho baloni ne po ba ke no kokotsa nzoto ya kondo inspecteur papi oyo wapi awutaki mission de service na ndenge participer idéologie biso na magazine quel boule to lobaka toujours tozo talela tozo jimele à savoir ba roulage ndenge fait partie sa yemba boya aka na retard mais soki saja ko kanga batu bozo kanga batu to kolobela bino po musana biso se ko lobela keyo mokolo ya dimanche le 28 mars tokendeki na école de foot kuna wapi championnat ya ba vétéran ezali kobetama. Commentaire. esalaka esengo mingi na kotala pe komona masano ya ndembo soki toke na niveau national Léopard équipe ya mboka na biso bakendeki kobeta CAN na mboka ya Cameroun kasi biso pe
awa na Kimpese ba vétéran balala ki pongite bango pe bafungola ki tournoi na bango depuis dimanche o euti koleka po ezobeta mana école de foot awa na Kimpese kotala pe komona ba vétéran nzokande babanda na bango makambo tournoi ngo kala o ebanda depuis 2018 kasi tournoi na babanda 2018 ekatana kaka boye na tina ya kozanga makoki pe bato oyo bakoki ko soutenir bango kasi na année 2021 ba vétéran batondisa mina nsai pe esengo pamba te bazui mutu oyo akomi ko soutenir bango pona ko réaliser tournoi na bango pe makambo nyonso o etali ya ndembo kombo na ye Papa Veron ye mutu a telemi liboso pona ko soutenir ba vétéran nyonso pamba te ye moko pe aza vétéran boyo kandenge moko ya ba organisateur ya makambo ya ndembo alobaki ndaki na ouverture azalaki sur place te azalaki empêché po azalaki na musala lelo lokola ye ya onangaki na présenter bino notre sponsor officiel ya tournoi ya football loisir esukaki pe kaka wana te président ya tournoi na kombo ya mese Edo Chikanatwa ye pe azangaki maloba te alobaki esengo ebele omona bino nyombo yebi na 2018 ndenge tozalaki mais nabaki ba oso bamaki au meilleur buteur au meilleure équipe ata moi enveloppe ya mbalo bokozwa yango bozala calme po sponsor azali kasi na nsima maloba ya président Chikanatwa Edo ye moko mokonzi Papa Veron oyo azwi likambo ya bavétéran ye pe azangaki maloba te alobaki tous. En tout cas na sepelaki makasi ntango bayaki kointeresse nga parce que nga moko pene aza vétéran nabetaka na équipe oyo donc ntango bainteresse nga nazalaki na esengo makasi ya kosala mwa geste yango mais ndenge eza boye lelo eza normalement lelo eza deuxième jour premier jour nazalaki na baoccupation mais na ye mpona ya koassiste bino donc na fin ya tournoi pe tokoluka mwa esika moko boye tofanda ne fiske un secret tokopartage yango anapesi bino vraiment bonne chance ba vétéran batondisamaki na esengo mingi na kotala pe komona mutu bandaki koluka pona ko soutenir bango na makambo na bango o eteli ya ndembo azalaki te mekasa zwami na kombo ya Papa Veron esali esengo mingi magazine Quel Boule soki likambo tokoloba kaka pona eyokana kitoko totikana na Congo central tokende sikoyo na province ya Katanga. Na province ya Katanga population bazoi baba mabende ya pylone ya SNEL na ba fil de cuivre. Commentaire pa ya Gauthier Mbongo. Pylone oyo bozali komona etengami boye ezali lisusu na base te, c'est-à-dire soki mupepe makase ye ekokweya likolo ya ba civique to bato ya mitema mabe oyo objectif principal na bango ezali se ya kosabote enoko yiba awa na pylone 72 ya ligne Shila Tembo 120 kV oyo ezali korelie ville ya Likasi na Lubumbashi awa tozali non loin ya village Mazembe à plus ou moins 35 km ya ville ya Likasi na province ya Okatanga. DTS ya SNEL Gabi Malonda amemaki équipe oyo DG SNEL Jean Bosco Kayombo a dépêchaki awa pona ko constater ba dégâts et sali mawape pasi Madame Julienne Chilembe Bob Mbombo Désiré Baleka bango nyonso sur place ba constater que pour la deuxième fois intention manifeste ezali awa ya makasi koluka ko saboter ba installation ya SNEL ndenge awa Lucien Bouya chef de division ya poste et ligne ya Likasi a confirmé. Nous sommes sur la ligne 120 kV RC Shila Tembo, pratiquement au niveau du pylône 172 qui a été saboté par des inciviques. Vous voyez ce pylône, il est déstabilisé, il a été scié à tous ses 4 pieds. Pour l'instant, il penche d'un côté. Il suffit qu'il y ait un vent perpendiculaire à la ligne, ce pylône va donc tomber. Alors nous nous posons des questions. Ces gens qui font ces actes de vandalisme, ça profite à qui? Ils le font dans quel intérêt? Nous on ne sait pas, c'est la question que nous posons tous. Jusque-là, il n'y a aucune autorité qui tient compte de tout ce que nous sommes en train de dire. Tous nos cris, on pourrait dire qu'ils ne sont pas entendus.
Alors ici, je pourrais seulement dire que ces installations ou ces lignes appartiennent au patrimoine public de l'État. Donc il n'y a pas que SNEL qui doit les sécuriser. SNEL n'a pas les services de sécurité, SNEL n'a pas l'armée, SNEL n'a pas la police pour pouvoir sécuriser efficacement ces lignes-ci. Ils sont dans l'obligation de nous accompagner. Mais jusque-là, nous n'avons vu personne s'exécuter. Kolongwa kuna directement délégation yaki awa tozali na zone de santé ya Kapolowe na centre de santé oyo ya Chatumba bokoki ko imaginer te pasi pe mawa ndenge population o bazali ko ya na maternité konsommation bazali ko souffrir courant ezalaka lisusu te voire même na mopanzi esika école ezali il faut ko eba ke centre de santé oyo na école ezali construit grâce ya SNEL na projet SAMD ne esalaki ke SNEL atongi pe apesi na autorité provinciale ba s'occuper na hôpital oyo na école mais bota la pylône là na mopanzi ba ye ko yiba ba fil conducteur lokola ezalaki ba fil conducteur en cuivre mawape pasi pylône et kwei population bazo souffrir kaka bango moko bazo batendeni bakosala ndenge awa infirmier a confirmer kazi yote inatufanyika ku SNEL ni matengenezo yetu sisi na kama tunafika kwanza kudetruire bile bintu mateso yanaturudia paka shii njo kwa maana tuna insister beaucoup plus aske mshukua kudetruire tena hivi bintu binaleta tatizo sana kutaifa, binaleta tatizo sana kushiba kutumika makazi. SNEL anatusaidia sana, haifai kuharibisha bintu. SNEL aletuletea ni mateso yetu tena tunaingisha kurudia kumkongo zaidi. Bob Mbombo Lona oya zali bongo chef ya communication SNEL abakisi boye. SNEL era sala misala na ya kutunga balini ba tubalungula batu na servitude place ligne foeleka. Mais comme na mboka ko déstabiliser batu na sala ka que tout ça moi dimension sociale na ba projet. Dimension sociale mo moni totongi école eza wana to komona ngo totongi na dispensaire oyo. So centre de santé oyo tuchaki courant. Population a sepelaka po bazozwa soin pembeni. Mais ba miibi oyo banguna ya peuple. Ba sali ba ibi ba conducteur ba koisi ba pylône dispensaire eza na courant. Or maternité eza na kati. So mama linko bota na botu ba ko sala ngondene. Matériel ya ko opérer nango batu ba stériliser kango. So ki courant eza te ba ko sala ngondene. Ya ko tozo belela lisusu na gouvernement provincial, na gouvernement national. Ba tshela biso ba agent sécurité, ba sécuriser patrimoine no ya SNEL. Et que ça la population s'appelle na lotilique et que ça la population a sala musala ba soigner malamu talaka biloko ndenge salemi boy eza presque à l'abandon mutozo s'occuper na mwazate makambo ezali ko salema na espace Grand Katanga ezali susu normal te na mupanzi ba yiba ba fil conducteur en cuivre DG SNEL Jean Bosco Kayombo azalaki na obligation ko pesa ba instruction na batonaya mosala pona ba koma ko remplacer ba fil conducteur en cuivre na ba fil conducteur en aluminium ne bozali ko mona a misale zali ko salema ya remplacement mais zali participer ma surtout ya ko constater ba sabotage aboye donc bozo mona na mupanzi awa pylône ba kati yango ndambu misusu ba sokisi yango donc intention za que ton mupepeko ya ekweya alors que pylône on ne bozo mona ezali na courant ezali ko tindika tension mawape pasi. Président Félix Tshisekedi Tobelelio 3 fois Fachi Béton, plusieurs fois awa espace Grand Katanga, sabotage manifesté, et zo banate banani bazo salango, yako déboulonné ba pylône ya SNEL ba yibi eloko te kwei, ndeti awa, ba yibi te ba kati pylône kalamingi te ko kwea, intention na bango za nini? Courant ezalate, ba entreprise minière bazwa courant te, population bazwa courant te po ba loba nini? Et normal te? Oui. Magazine biso ya mokolo ya lelo tokosisa toujours na ville province ya Kinshasa. Célébrité makasi na mboka Kinshasa bakanive komi boucher na commune ya Bandal. Commentaire pa ya Jeje Muyamba. Mikoleleki tolakisaki bino ndenge nini bakanivo ya commune ya Bandalungwa ekomaka boucher surtout oyo ezali awa na entrée ya Wenza Molar ndenge mai ekomaka kotia salite solo population moyeba leka ezalaka te bakonzi ya mboka bayoki mbela oyo Kelbula lansaka na cadre ya interactivité yango esalemi kasi baye bache ba brique
kolakisa ke misala ebandi bachumoli pe kanivo yango kasi depuis bakeni 7 jours yango oyo basundeli misala bino moko botala olie babongisa baye lisusu kobebisa lisusu bien mai etondi awa mituka moyeleka ndenge bandai koleka ezali te po bakangi nzela na gauche bakangi na droite conséquence nango bamai nyonso ya salite ya solo ekomi kotonda bongo na bamakadam misusu etondi na kata bakanivo ndenge bozali komona bangungi na ndenge des fois te batu batekaka na wenze moye baklinya baya eza te po esika bakotia lokolo eza te bakommunike boye. Ah vraiment ils ont ça vraiment pas si pour même so aux transport pour les kabonzela do ekangami mituka yo sa souté to senga l'état a revoir bisoka oyo basa misala vraiment et salama pour boyo ça la passe bato bakomi ko tourner venir na sima poto bima boto luka moyen ya roya boy awa depuis quel boy elaksaki awa bato OVD bayaki babwaki batiki babrique batiki bazelo kuna baye batimoli bana bakenda donc ba sous-souté donc ce mboule beti a comme très compliqué moi pas les gars exact et ba le moi tondi ba après moyen te tozo ba te au juste bayaki ko bola mabanga ka pona ko sepesa batu bien ni to ebite so na a to na bourgmestre pour tout le monde petit na été ngana silise suka pona se soulever o est très capital au moni bana na biso to bota lelo hein baza na posa ya suivi ceux qui proposent un suivi pour nous landela bana na yo eloko nyoko lobela mwana pour landela suivi ya popoto au papa alakisaka mwana soko boti mwana za na bosoto ngola vivre na potopoto mais na niveau eza boye neti carnivore basundoli yango boye hein tala nanu yo moko mete zongo na image papa bourgmestre ya commune ya Bandalungwa papa Bailonga Ibene population ya commune ya Bandalungwa batuni eya nini tala yo moko musala obandaki batu basundoli yango ekomi komemela bango lisuba maladi yango batunia mission yaka na bandal eza otika bandal salite nengo tika na matete tala yo moko bandal ekomi trop sale mais bango bamibenga bana Paris et à normal te misala 7 jours yango bosundoli boyo ko bongisa to boyo bebisa ekei. Merci tokomi na suka ya magazine biso bomesana kolanda quel boule soki bosepelaki na magazine ya mokolo ya lelo en tout cas ezali grâce ya équipe technique na biso pene équipe de rédaction wana moni ingénieur Sigal na moni Tantine Bélange en tout cas toza ebele bambote na bino nyonso bipai bozali boza toujours branché pe connecté pona kolanda ka magazine mine pesa ka bino basango na lokote ya Lingala lelo pesa maki epai bino ndeko Abigail Kiakumba tozalaki wana na quartier Mo Fleury précisément côté ya guest ya apôtre Josaphat.